basali na yo papa otali wapi sacrifice ya lolenge nini ya papa lobato sala Congo lelipe mingili Congo kimela eza wapi Motena balanino sur tokomi wapi ezalaka esengo koya verbino mikolo ebele mena banza ke sentiment za nango ezake tango nga nazate Didier Kikwaza wana au cas où Didier Kikwaza te et Penge Fofana nazawana un mot esalaka bien musala et faire ko déplacer bio un mot ko offendu au monique invitation yi pour invitation ya eza à travers travail. N'alba toujours épingé Fofana l'élève du maître parce que maître n'est Eliezer Tambouy. L'élo quand même Ngongangwe Koki. N'alba dit que non et comme à un moment osa président à parti défendre parti nayo. Osa joueur bâti open équipe bazon nous qualification. Bori Molingi président de la République. Mais bon défendre paix. Mais le problème est que non agresseur à Congo, les agresseurs à UDP c'était, les agresseurs à ML c'était, et les ma belende zobela. Ce que les Seigneurs doivent défendre ma belle. Pour ceux qui m'ont zobela ma belle zobela. Au moins tu sacrifies moi, mais tu vas te la ma belle pour te colonne, te kobuka. Est-ce que l'on dit mais quand moi, balobi basali plateforme union sacrée et salama pona bato bazala malamu bakolo mboka bazala nesengo basepela bazwa mupepe mais quand moi bayi union sacrée baye mabumu bayenge bungebu mais mboka ezochola. Merci na mon mboka Abdul o atali alobi oui Eliezer Tambwe okobo elongi na ye okobo ya nzoto na ye mais loke salinga esengo a décoré Eliezer Tambwe to atomboli ye ne veste te na bakosi te mais ne lamba ya lokumu elamba ya basola ya basolai pe polo oyo eza initié par Eliezer Tambwe apesi UD mais moto asali yango c'est John Connection. C'est notre frère où a se retrouvé en Turquie. Où te le maintenant au moins à campagne, sur au lingo ça la fiche, au lingo ça la polo à qualité, ça là en Turquie et pas John Connection Nekonayo. Ne Abdul Alobi, na moment oyo, ya ko défendre Mboka, ya ko défendre Libumute, Eliezer Tambwe azui risque, ya ko lobela Mboka, ya ko défendre Mboka. Ndé moi to wakata ba sali nzambe sérieux mais yako kamwa kana Congo bato bamona akaba prophétie bamona akaba prophétie mais ba prophétie ngo ekokisa makate. Abdul a une photo alobi ke mona mboka nzali loko opesa ote mais oya ko pesa o eza ko tombola ko lakisa oza parmi ba premier o risqué au Taliban na ote au Talimwasi na ote oyo ngai na sali yango soutien au FARDC politicien aza soldate eza bien qu'on a président assemblée qu'on a ministre mais ba poto ba bundaka nde ba soda tango limbo keza lokumu ezala munene ezala qu'on a pena mapinga qu'on a pena ba matos ke olali pongi obi ke satine azana makambu na ye na porte le roi la télévision eza radio te Abdul Musoki a Kombo, mais ezalaka bien comme on a elongi na Kombo. Quel geste oyo asali na mon mboka Eliezer? Là juste sur YouTube, de va partager. Je vais retenir ça. Et puis, pas trop critiquer, il y a des gens qui sont mais ils ont été si on a des esprits, journalistes, c'est pas comme ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nesikoyo
ngonga ngwe koki. C'est là un mot le bakano ezalaka bien kozwa mbongo, kozwa mapango, kozwa mituka. Mais balanga nzembo baloba noko atazanga mbongo, mazalaka important na likambo. Fofana epenge ndazui bozui. Gustave ndazui bozui. Mais comment na moment Gustave azui mutuka, atindi na Kimbantseke, atindi na Makala, bakende kozwa noko po Gustave alinga bala. Lelo banani bazolobela mboka, banani bazobatela pouvoir, to baza basatinuele ya pouvoir, eza bien kozala na pouvoir. Mais banani bazobatela ngo, to banani bazocommuniquer pour na pouvoir, to banani bazosangisa pour na pouvoir. Nalobi nazalaki na Kasai. Déplacement nanga bomoni ke nabai keno à chaque fois sortie médiatique nanga plateau nanga ekobanda koloba. Merci na excellence Guy Monavita. VPN, c'est-à-dire ministre de la Défense, basé combattant na maboko na ye. Azalaki accompagné na ba élu, ceux qui bomoni elongi, ya député à Kasai awate boko prendre kaza éluté. Mais ba élu à Grand Kasai, ta bomoni que VPN azokita na Kasai, bazalaki accompagné na Chikapa, na Sankuru, na Kananga, na Mbujimai, na Lomami, na Ngandajika, na Mweneditu. Mais ceux qui bomoni mutu na photo awate botu na ye aza élu ya wapi. Parce que député aza satiniel ya bato batinda ye na assemblée, bato ba pesi musala. Pe bokoyoba rôle na ye musala nini. Pe banani ba accompagner ki ye, banani pe bazo défendre mboka na bosolo na intérêt te. Ils ont aussi bien que ça l'appelle. Mais yo, même dans la famille, combien bazo accompagner vision. Mais que la politicien, tout le monde ma pango, tout le monde mituka. Mboka epesi nyonso. Mais yo pesi mboka nini. Nde mutune alelo. Ils ont bien comment na ba na ba garde. Comment na ba na ba piscine. Ba bazo fêter ba anniversaire. Mais yo zongi seli mboka nini. Pourquoi ba kizaka oka oza kameleyo. Oza muto shendaka ba couleur ya yo munoko malobano ezaka mabe. Loko la télévision eza radio te makambo na lobi awa bokomona gouverneur honoraire député national John Kabeya bokomona Eliezer Tambwe mona kololo pango Eli Akishasa mais boko sentir que oui mandat eza national bokomona Mweneditu Mbaya wa Mwadi Obi fait pe mazo senti que oui, azalaki accompagné. Pas comme la présence ya ba chef coutumier na province. Peut-être koyeba sortie médiatique. Bo sangisi ya président na union sacrée. Peut koloba ya 5 ango na nyonso basalaka awa to bénéficiaka nini. Soto yebika catholique. Mais 5 peut jouer un rôle ni na kati église catholique. Peu de déplacement, il y a premier ministre Libanda. Nayambi nani? Biso na tout bien na ba kombote. Ba vrai centurion de la République toyebani. Ba to ba na koluka mafuta nzoi, ba yeba ka secret eloko nini ba pakola po banjo yesu abangote. Na bokasi na manix Kembolo mona mboka Voldi, to kotala invité na biso malamu. Ezaye to ezali pasa nae. Action. Mon amour Gustave. Oui, de Fofana. Mbote. Mbote lisusu. Ngole belé aussi qui singa vraiment makasi tango lobi to rotala ce qui ezaye to ezali pasa nae. Non, ezali ngai. Gustave Lutumba Okaboyebi, l'ancien combattant de l'UDPS, combattant jusqu'à ses jours de l'UDPS et cadre aussi de l'UDPS. Na habité awa. Na représenté comme moko à leader la jeunesse. Moko combattant vrai, il y a 100 jours, il y a eu de peste. N'a présenté comme cadre, comme leader de la jeunesse, comme citoyen congolais, héritier, papa Tongi Atiki, mais n'a présenté comme mamoni batozwa na ba essence babo mamoto. On a présenté na casquette ni. Non, d'abord au présenter d'abord le cola congolais de père et de mère parce que le lot
tozali na bitumba ya kobatela identité na biso, entre perdre l'identité congolaise et garder to conserver l'identité congolaise. Au moins de bazo buma bande ko na biso na est ba massacre salama ebele. L'objectif ya ba ennemi wana oyo baza ba congolais te ezali ya ko silisa ba vrai congolais ba kotisela biso banguna o baza ba infiltré pone ko malobi tango na ba fofana to beta tour na goma to komi kuna na goma mabele za ya biso mais ba bisi bino eza ya bino te to yebi bino te. Pourquoi? Parce que bato to bazala ka wana o ba portail makila na biso o ba sengela ko yamba biso bazala ka lesusu te ba memela biso bimemela memela. On a lobby d'abord qu'on présenter en tant que Congolais et de deux qu'on présenter en tant que cadre de l'UDPS parce que Nazali les vice-président fédéral en charge il y a action et mobilisation la fédération Nabiso il y a Tchango Oyo Ezali chapeauté par le numéro 1 président Minga. Et je m'aimerais aussi profiter de cette occasion pour saluer le secrétaire général Augustin Kabouya et le président AI du parti. Au co-présenté les sous locaux la leader de jeunes. Pourquoi? Parce que avant Nazala qui nommé d'abord comme étant secrétaire exécutif national, chef il y a département, il y a sensibilisation, recrutement et conscientisation par l'actuel président de la République Félix Antoine Tshisekedi. À l'époque, il était encore président de l'UDPS. Alors le colapé, côté la âge nanga, je suis encore jeune et je me porter aussi la voix yaba jeune. Et Nanzela Wanape n'a ko profité ko pe sambote na William Kambila Azali président du Conseil national de la jeunesse oyo nani nazali conseiller politique naye. Merci ezalaka bien. Omonita omonika mutu ayebi eloko ya izoloba. To ezana kati na atatabana kate. Mais si on a commis à Baluka boy, à Talaboy, à Betamunoko, mais tala, ta lobby, et l'oko tout, à zolo besoin de monoko naï. À zota tabanate. Et pression na yo, comment on a to connu à pi na YouTube, aux consommateurs, mounene a to connu à pipe, et à masona dépité. Père, comment on a ndekona, fofana et penge de l'eau, remplaçant valable, c'est-à-dire l'élève du maître, to simbi, to connu à pi. Des magazines, chaîne à télévision, pe, les lots, to lobela angote. Bah, déplacement, même aussi, tout ça va se présenter. Les autres, le moins dans sans été, présence na tokomuapi, na plateau. Ni no rikolo na tokomuapi kana ba YouTube, tout na télévision. Pour yo na katia plateau. En tout cas, d'abord, na ko féliciter l'honorable Eliezer Tambwe. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un homme oyo de balobara bouger te de marana mai na ngomoko. Donc abundi vraiment loko la bougie a telemi na mai na yemoko et kokota na ngai na kati ya chaîne na bino et komona ba matos o ezana plateau oyo sincèrement même na ba plateau monsieur c'est belé a minene toleki hein ya minene par rapport ya ancienneté na bango. Par rapport, il y a un avantage au pesa on a ba chaîne na bango ne pas bato mususu. Mais vous trouvez que na o etali technicité na ba matos. En tout cas, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Donc j'ai trouvé des matériels au na mon arabisika mususu te design vraiment très bien et j'ai profiterai aussi de cette occasion pour benga bato nyonso ba yebi lutte ya honorable Eliezer Tambwe ngana za la reconnaissant envers lui au mois d'octobre, je crois il y a 2000 ça doit être, oui, au mois d'octobre, il y a 2017, Tokuta naye, et pas il y a le Sphinx, le Tien Tseke, douana via à Dayaki naye, Tokuta ni naye, à Moningaye, abi, ah, président, boni, ah, yo, oyebi que, bazo lukisaka yo, hein, oyebi. Donc en tout cas, na doyebi sezama sécurité bazo lukaka yo, il faut vraiment battre manga na outil poto. Na mon niveau même dans ma vidéo et j'ai eu les informations. Donc c'est vraiment un homme au abandai kolande la ba combat na biso na UDPS qui participait na ba faible moyenne au azalaki na yango et aujourd'hui nous sentons quand même que il continue toujours à quoi accompagner biso et moi je demanderai aussi na ba cadre na biso à UDPS ba mandataire na biso à UDPS voyez ba chaîne ya lolenge beto sengeli pe kotia yango maboko. Hein, oye pour ça l'émission, au bengisi pe en chaîne, attends ba descente na yo, et rozala pe malamu. Et ça le moi geste moko a reconnaissance envers Nabiso. Oui, et ça le tumboli pota.
parce que ça diva quand même mutoyebi histoire là to zoma ba Fofana epengi ya lelo mais kala na biso oyebite ndeko Eliezer mona kolo lupango o yebaka na ba 2013 2014 2011 tant bokutani na parce que nga azali prévu na yamba yote mais tant nga bokutani son honorable qui m'appelle pour me dire que Fofana yé pour moi je suis l'élève du maître. C'est-à-dire ndeko Eliezer tango a lobby je suis obligé à ça ni c'est-à-dire tango moni ndeko Eliezer oyebaka na 2011 2018 na oyo kutani na le député double brassard président parti politique. Parce qu'à votre information, parti une année 6 mois, mais il a eu quand même 7 députés nationaux, plusieurs députés provinciaux, naba communaux. Mais à changer, toi, Azaka Ndenga Zalela. Non, sans flatterie, à changer tes sourire kaka oya pesa kangwa banda ko pesa ngawana. Na les jours oyo a prodigué un conseil wana na 2017. Et sourire na accueil à réserver la Kingaiti tokomi 2018 2020 à chaque fois to bandai kusala ba rencontre naye c'était toujours le même sourire et aujourd'hui d'ailleurs presquement na monier na ebisie que non na osa la émission lobby soyez même pas un 10 francs donc je n'ai rien payé avec toute simplicité naye pour na ko fanda na plateau et aussi na sala émission donc soki bisonyo sotorozalaka na ba attitude ya boye et kozala malam et toko éviter ko se faire des ennemis torozala na ba ami ebele parce que mutu lelo akoma kaka soikaka si tout soit sombika abanda otamba na makola sombika ata moto oyo ga ya 3 pine mais akobando ba kelo mai na nzela matisi atana ba akitisi ba kapo na donc mona ota pesa mboto abimi azana mutu gato azone makolo na bio ayamba député donc voilà que la simplicité de cet homme ici en tout cas m'a beaucoup tiqué na osenga na ye akobaka kaboye ezali malam nzamba lingi pe bato ya boye koko ya biso eza facilité to ko toujours na ba histoire parce que histoire ba changer kango te. Mais lelo eza ko mutake na hôpital ake Inde, Afrique du Sud, États-Unis, malade des hommes en ati. Les jours ba mona maladie, docteur ba mona maladie pe a traiter kayango. Très bien. Et lo moto o azo déranger Congo a monani. Ennemi à Congo a monani. Lelo moto azo bundisa mboka na Kombo nelongi naye eyebani Rwanda. Quelle attitude plus surtout na ba professeur na ba politicien plus surtout bato bazo yembaka béton lokola rinzembo ya redi ya Miss to Erichi Watanabe. Mais le moment où esengeli toyoka mungongo ya ba congolais toyebaka kala que congolais pour atteindre mais faut appeler ça imbongo. Mais on voit aujourd'hui même comment premier ministre a ko remercier diaspora. Le lenge ba diaspora va mobiliser otali penda boyota no bato tout basaka ba congolais otali Canada otali ndongo ozomona ba image pays par pays papa na bien sûr mais lelo quelle attitude o esengeli ba politicien o esengeli bayi kila sao ba limbola ba memela biso mais na moment ya koloba bazoloba te lelo bazolengi les prophètes pour aloba ngo devant président de la République que non un moment donné bato bakotika yo bato bakowanga na yo tant comme il y a président zo yamba union sacrée chapiteau etondi mais na moment boko les agressé bato akoloba bazate ndeko Fofana omoni lelo na Congo Nzambe a créé peut-être situation oyo pour na étalisa biso moko ba congolais qui est congolais et qui n'est pas congolais. Mutumso komo na ye azape na kombo ya Mambweni azape na kombo pe ya Epenge Fofana azape na kombo ya Lutumba Gustave mais olandeli na kati na ye am na ye eza am congolaise te batu ya lolenge wana bako sepela na bango mboka e kufa bako sepela na mboka e beba bako sepela mboka e tumbama pona kaka ba intérêt na bango lelo oyo le président Félix Antoine Tshisekedi ne a sali que le monde entier à reconnaître, peut accepter que le M23 n'est pas une affaire congolaise. Le M23, c'est le Rwanda. Ndala Takabilamba a commis Combo M23. Mais dans la zone où Lamba bazomona Kagame, bazomona régime rwandais, bazokota pona copier ba minéré na biso. Et le petit la bête la diaspora mususu maboko. Pourquoi? Parce que ebele ba diaspora
à l'époque où nous sommes en opposition. Nous devons libérer notre pays na maboko ya régime rwandais. Je ne parle pas des Rwandais. Parce que Bissona ba Rwandais, le peuple rwandais, on n'a aucun problème. Tous on a problème na le régime rwandais où ils dirigé par Kagame. Et to komi ko luka na opposition, comment libérer notre pays? Tant que tu es comme on a que non, Joseph Kabila a dans la carte ya système, yende kutu aye vraiment de kotande la Kagame mbetu. Pona balala na kati ya Congo, ba nyokola ba Congolais, ba boma ba Congolais, ba maltraité ba Congolais. Diaspora nyonso à l'unanimité télémaki. Il obi que toza na un régime ya occupation, il faut kende. Wana soki nazo bo sanate même batu oyo ya pariko. Babanda pe koteni même langage. Là, on semblait être tous soudés pour chasser l'ennemi au à côté la kibiso na kati ya ndaku na nzela Joseph Kabila Kagame. Et nzamba eko sala que na ba force na biso na ba effort na ye d'abord et aussi na makaso apesa biso na nzoto, nous avons élu Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République. Et lokola déjà Kabila batu ba comprena kate. Kabila asi abebisa kimboka oyo pendant 18 ans. Kabila abebisi mboka oyo. Mobutu qui a géré ce pays pendant 32 ans. Tango alinga kenda lobi ke non simana ngai mboka oyo kozala mpela. Donc tango balobaka déluge ezali mpela oyo eyaka na époque ya Noé. Mais c'est-à-dire tout sera ravagé parce que asia yebaki comment il se battait pour ne permettre na ba ennemi ya Congo bakoma. Mais tango atali nature ya bato bazali komemela biso va libération alobi ya yi. Ce qui peuple a bandai ko comprendre. Eza libération te, eza ndekutu esclavagisme ya makasi, ezali occupation ya makasi o ezali koya, mais na simana nga ba ko comprendre. On a applaudi Mouzé Laurent Désiré Kabila. Vous savez, si Laurent Désiré Kabila a participé à la élection et que peuple a voté Kaye, Mobutu Longwe, on n'allait pas avoir la situation qu'on a aujourd'hui. Parce que par après Tangu, qui bon nationalisme naye lingé sala, c'était déjà tard local à Juda. Ateki Yezu, ba commis déjà na processus ya robaka Yesu. Ya yeko zongi sambongo pour na récupérer Yesu, c'était déjà trop tard et infaisable. Et c'était la même chose avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et le Kola Etienne Tshisekedi maîtrisait très bien la situation politique. Yamboka, Ayebisaki na Mouzé, Batouana Oye na Bango, ils vont détruire le peuple congolais. Ils vont détruire notre pays. Fouta Bango Fatou na Bango Basalani, Bagende. C'était incompréhensible à l'époque et par Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mais je pense que Moukoloyo, Bakote lié pour na Babete Elisasi. Donc, ce qui moutouana avant bête Elisasi, à l'obara na ye makambu, je pense que nous avons ce qui n'a eu qu'un makambu tient Tshisekedi à l'obara. Vous devez traiter fou. Vous devez traiter ce qui n'a eu qu'un makambu moutouali, mettez wana l'obaka. Ce qui n'a eu qu'un makambu, ba congolais, ba onda kolba. Mais le longa musée n'a zoku fate. Peut-être à l'ingara senga pardon, te limbi sangana na vobo manga, na benga te Etienne na yebisaye. Etienne, en tout cas, ça qui n'a raison. Mais c'était à Moussa se retrouva à ça comme na séjour des morts. Vous voyez, selon l'histoire d'ailleurs, qui a Koufa sur place parce que ma bêta kaibal na mutu, c'est impossible na mutu bêti masas na mutu crâne panzani a kende ba même un avion kende ti na Zimbabwe kuna ba kende ko soigner azalaka en vie. Donc Mouzé a Koufa ka sur place après ba reçu au ba bêti na biso na ba différents documentaires. Mais ce n'est pas ça vraiment mon problème. Mon problème, c'est Zanine. Et quand Joseph Kabila a pris ses pouvoirs, tu as senti que Joseph aille pour matérialiser la carte au AFDL Azala Kinengo. Ba cédé bango terrain, ba zo ba minerai na biso, ba zo mabele na biso, makambo tout bazala kanengo na kati ya mitema na bango. Et pour y arriver, Kabila aille ko installer un système oyo azolongola. Ba Congolais, vous pensez que ce sont des Congolais, or ce sont des étrangers, mais au balati bilongi ya ba Congolais, balati ba masque ya ba Congolais. Na ba kombo ya ba Congolais, à côté si bango na service ya sécurité, na kati ya armée, na kati ya police, na kati ya administration. Et système na bango ezala ki ke bazo contrôler tous les Congolais.
Donc ils avaient la possibilité de détruire Bissotana Kabila Botisel Bissona Bakuluna na kata Congo. Chef coutumier, chef de riz, chef coutumier, chef de riz. Donc Nalobiko Kabila avait occupé ces pays partout. Et quand Félix Tshisekedi a pris ses pouvoirs, Nando Bissana ba Congolais, nde sika na ina loba tango tangi makomba ba professeur, makomba ba député. Si nous sommes des vrais patriotes, parce que un patriote a intérêt na été, matala intérêt à patrie. Dans la patrie, il y a le patriotisme qui prime. Les sentiments na kolinga mabele nanga, ya kolinga compatriote nangai. Na rota la tendance religieuse na été. D'ailleurs, c'est interdit même dans la constitution. Au Koiko boya mutute parce que avant la tendance religieuse na yé, avant la tendance politique na yé, aussi longtemps que constitution zali ko consacrer multipartisme. Voilà un peu. Au Koiko boya mutute parce que avant la tribu na yé songolo moko pakalate. Donc l'ensemble de ces tribus là, l'ensemble de la province, la Congo, ba Congolais, ba Congomani, et l'ensemble de la Congomani, ba patriotes congolais. Nebisika otozaleli na yango, oyaza professeur, il a droit de porter un plus. Quand il enseigne ses élèves, quand il enseigne ses étudiants, il faut que que natangi sibino cours, mais cours natangi sibino. Pour la possibilité de expérimenter dans la vie professionnelle et c'est mboke zalama malam pe mboke zala ya biso bona mboke zala ya biso et c'est to bunda to accompagner Félix Antoine Tshisekedi lelo to kota na kati ya vision na ye ya de ne jamais trahir le pays, pas comme Mouzé Laurent Désiré Kabila le parce qu'il y a ça trahisaka, mais Félix Tshisekedi a boyi ko ça la ba intérêt na yemoko. Si c'était pour les intérêts à Félix Tshisekedi dans la famille, il allait accepter la proposition et accord Oyo, et ça qui déjà signé par Joseph Kabila. Il allait mettre en application. Ne batoubaye bakate. Tant que biso tozu pouvoir. Na pouvoir, bakendara lokola ozo gérer li gabloté. Pouvoir ezalera bongo. Pouvoir ezalera, il faut qu'anticiper le fait. Pouvoir ezalaka, il faut qu'on prévoit. Pouvoir ezalaka, il faut qu'on se sécurise et qu'on sécurise les pouvoirs bien avant. Et le président Félix Tshisekedi tanga koti na kati ya pouvoir. Bagarde bazaki bagarde rapproché. Il y a président Félix Tshisekedi. Balay bagarde y ancien président Joseph Kabila. Na bagarde balataka bagarde rapproché batambola ba. Tele marapeme na président balataka ba veste wana. Ezalaki battu à Kabila. Parce qu'il n'y avait pas un système étatique où consacré que bagarde républicains bas à la politique, ils sont au service de la présidence. Pas du président de la République, mais de la présidence. C'est-à-dire, les présidents n'a pas eu mais quand vous président le fonctionnaire. L'État. Parce que le fonctionnaire est apolitique. Or biloko wana siko et panabiso et zala quitté. Et toujours pouvoir c'était maintenant difficile. Il allait appeler les mercenaires. Ata bengi ba mercenaires ba sécuriser. Mais na kati ya JR garde présidentielle, il y avait toujours le militaire, il y a Joseph Kabila. Au Moninde, le président Félix Tshisekedi akenda kinango na malembe nyonso. Il a fait semblant, il savait que les Congo ce n'était pas Joseph Kabila qui les dirigeait, mais c'était Kagame qui les dirigeait. Il a fait les yeux doux. Politiquement, c'était d'ailleurs un vrai renard. Il a fait le yeux doux na Kagame. Nebo mona Kagame tango yaka na matanga ya Etienne Tshisekedi na stade. Batu ba betele maboko. Ouais, c'est normal. Les gens pensaient que ba betele maboko pona ko sepela na Kagame mabe asala non. Mais ça qui maboko ba betela ngungi. Ba betelo maboko pono timbela te. Et ngai kozala très difficile na présent Félix Tshisekedi dès l'entame à s'opposer na Kagame aussi longtemps qu'il n'avait pas encore déboulonné le système judiciaire, le système de sécurité. Et vous savez que Félix Tshisekedi avait du mal même il y a qu'on nommé. Et ben nomination à niveau de justice à niveau armée nezala à la base il y a séparation na biso na FCC parce que bango balinga ki base na contrôle nyonso. Et quand le président Félix Tshisekedi a timbeli biloko wana bandi ko kene malembe, il a voulu maintenant créer la confiance il y a peuple congolais. Ndaki ko botisa o ezali union sacrée, il a demandé na ba congolais nyonso, ba acteurs politiques nyonso. Pour bango tout le président parti politique.
bango toyebi oh nyonso amoni que ana posa Congo na biso ekende liboso yaka to sangana ndo moni ba mususu bayaka na bilongi ya bien moni batu lokola babemba baya na bilongi ya bien mais soko tali batu mususu na kati lokola ba Moïse Katumbi baya na bilongi ya bien te parce que aujourd'hui il s'est tourné contre le président Félix Tshisekedi batu lokola ba Eliezer Tambwe baya na esprit ya bien parce que na ba député Oyazaki na bango il méritait un poste ministériel mais ma PCT il ne s'est pas révolté contre le président de la République bien que c'est un humain à quoi cause en a ba regret na zuité parce que na ba député na ngabele il fallait qu'il na zo mais na zuité mais pour le bien seulement kaka ya ba congolais o zali o nga nazali je laisse donc asali loko la maman oyo ba kufelaka oya bomi mwana na ye na tonga la muki akomo zo mwana muninga wala beto mwana nango pa mwana nanga ba ça va Salomon lobaki nini bon boya na mwana na a mwana oya nani mama Fifi alobi mwana na ngai mwana oya nani mama Melanie alobi pe mwana na ngai Salomon abi OK ça va mama Fifi mwana na yo ya mama Melanie mwana na yo bon nazo kabola ye na pesa ye na debiteni na pesa o lokolo na loboko o pe lokolo na loboko ndisa boy mama Fifi alobi kata ye kaka kabola enda munambu mama Melanie alobi te ko kata ete pesa ye Fifi akende koboko la ye atako lo bakeno za mwana na ye menga na bandota la ye na musika ata na musika un jour makila weza kati na ngeko ganga epa ya mwana wana ndo moni ba congolais mususu lolo makila na bango esali nini egangi partout na union sacrée ils ont quitté Joseph Kabila avec un très bon esprit patriotique bah eko se joindre na Félix Antoine Tshisekedi mais bah on congolais solo to baïka en hypocrisie na lobby mususu parce que bah on ba longwa na ndenge ya solo to so mona bango lelo comment il travaille il collabore avec le président Félix Tshisekedi mais bah on ba longwa na ndenge hypocrisie to so mona bango ta na parlement makambu ba non salaka et le président Félix Tshisekedi tanga uti ko rassembler bah élu famille ya union sacrée à l'obeli bango manisa kembolo na lingi penda to kinde parce que télévision za radio té radio to waka son top Congo ya Christian Lusakwenu mais na toko nous apesaka oui bato ba yebi ndeko Gustave aba osala ba débat Gustave te ba na 2013 o azo ba risque o elongezo mo te bato yebi voix yeyo agokende te yeyo mukolo mwana ndaye bakalo ni mwana ya lingaka danger biso mto toyeba na basolo eza bongo to trape ko soana te ata to soin to ko bongisa eza bongo lelo moto alingi Congo akotia Congo liboso mais so moni moto yiko tia ba mituka ba mapango ba mabala aza congolais te poso ki mabele dindi na bandako na mituke ko sa nini ekodinda to défendre mabele to tasko ndenge chapiteau etondaki botane balateli nzoto balati ba western balati ba yoji ya mamoto balati ba belle cravate mais est-ce que bazo défendre chapiteau ango bafandeli poso ki mabele dindi na chapiteau edindi manisa kimbolo tchelanga bayi union sacrée depuis ba tia siège na boulevard ba drapeau poussière tala ndo batondi ba tata oyo peut-être dans la vacances parlementaires d'ici l'entrée yo électeur na Goma na boy mais yo fandi ao outi Bukavu outi boy est-ce que la bato batinda on assemblée c'est bien ko benga na chaque collègue président Bimarate abimi ça ce que yo le la président tango zo bela ambulance ya évacuer ezate mais moi la moko aye na kilo amemio akeno na hôpital tango ga obiki obandi kwa parce que consigne ya docteur bato batondelo baye ko solola nao lorsque na tuyo président obimi siko na salle ah oui na bimi na salle nga président Fachi na talisko bato na penda est-ce que bato nyonso balati propre balati kitoko balati manete ya sika oyebi omoninga nenga ko sepela na mona bato ana balati ata ba polo ya pambaka ya FARDC ah oui polo ba polo penaka ya pamba ya FARDC non et ça li pona ola ki sa na président que non bon boke zo sika biso bourgeoisie ta veste ya Congo na ba cravate
Bon, c'est aussi une tenue qui est réservée. Nalanda qui Ndeko Eliezer Alobaki, d'ailleurs, et Sengel tout banda koya rande na bate, hein, ba cravate il souste, je crois, c'était lui na parlement. Donc na phase tout ça na ngwa, eza phase moko. C'est la phase à l'X. Photo la taraba veste, c'était donc tout la taraba chemise, au monde ba chemise au président la tarana ba kaki militaire wana. Donc tous pèse un message. Donc tous vraiment na moment de révolution, toi na état de guerre. Et toi, on a tellement sécurité. Toi, là, tu as versé ma cravate, toi, qui est défendu, tu as ta cravate 500. Non, on va débat ensemble. Moi, j'ai belle cravate. J'ai acheté ça 3000 euros, 2000 euros. Mais aussi, il y a 1000 yuan. Nanganda Jika, bato bazui bafon. Bana ba ONG ba lié ba sepeli. Ba on somme maintenant 5 verses mais verses on a 3000 $, 4000 $. Alors, et ça moi passé. Mais là, on a sepelé les alliés que le président Félix Antoine Tshisekedi a caché bas sentiment a été, a marché pe ba monter. Et si bango que je ne vais pas négocier avec le 1-23, il n'y a pas un dialogue entre la RDC et le 1-23. Le bateau RDC s'il y a dialogué, trop dialoguer selon ba processus il y a Luanda. Un processus et à Nairobi où ils allaient que les deux États doivent négocier. Oui, mais tu vas comprendre pourquoi Kagame Maki le 15 janvier na Angola. Parce que Mukolo ana soki a signara nde makambo nyonso elinga ekovide. Parce que Kagame yebi que soki lelo oya tiki ko menacer la RDC. Soki lelo o ba infiltrer na nyonso ba bimi. Soki lelo oya dans la possibilité à ko infiltrer sur Congo te mboka na ye ekokufa. Et puis ebele abamindele o baza simanaye o ba vivra kana simanaye. Ba konyo kama ba musuba obanda ko beta ye parce que ba ngonde ba pesa kayemo c'est un secret des polichinelles. Lelo Union européenne et ça Union africaine c'est l'Union européenne, eux, ils ont des pays européens, la France, l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne et consorts. Ils ont des minéraux et pas Rwanda. Ils ont des diamants. Papa, ils ont chaque jour, yo au fan na ndaku oeza na bakiti ya menuiserie mais oza la menuiserie. Mais ozo ya oteke langa bakiti. Papa na atindi ote, maman na atindi ote. Mais nanda kuna baga ke non, bakiti ezobunga. Mais yo continue resomba et pas dans ozo kayango. C'est que c'est toi qui m'encourage à faire ça. Et c'est ce qui est maintenant dit aujourd'hui, noir sur blanc, que c'était l'Union européenne. Mais c'est pas parce qu'on a bitumba otobundi nango sur le plan diplomatique. Félix Tshisekedi abanda ekobima a. Bazo ba voyage ya pas ma pamba zo kende. Mais le Kagame komi kolelate. Conseil de sécurité des Nations Unies va reconnaître yango. Bango tous à l'unanimité que c'est le Rwanda qui est derrière le 1-23 et le 1-23 n'existe pas. Bien c'est Rwanda Salanine bima. L'Union européenne andimi yango bima. L'Union africaine andimi yango. SADC andimi yango. Même l'EAC andimi yango. Mais le kola ba mususu pe na ba olia na CC na Rwanda. Ba otinda biso ato négocier dans le 1-23 parce qu'ils savent que si on négocie avec le 1-23 3, 4 et 5% ya batuna bango to 10% ba otikala na kati ya gestion de la République. Or ce batika lokola baza malala ya kopola ba koya ko bebisa biso tozali malala ya kitoko. Bino bandeko ba député bozalaki na le président Félix Antoine Tshisekedi. Ayebisi bino que message na zelaki batu mususu ba mobiliser valider l'opinion ba mobiliser ba masse na bino botinda bango bakende na armée va défendre la patrie ba mususu bandai kozelanga. Oh, ce n'est pas ça le patriotisme. Le patriotisme est logo et soit ndenge na mona ndeko na ngai Fofana soko ki moi pas si moko bozo toucher Congo. Oh, c'est la te ba yebisa toi même tu réagis. On reçoit ta vidéo dans le téléphone, on sait ta vidéo attends à 2 h du matin au kati monso bois qui pour réveiller le peuple congolais. C'est comme ça des présidents Félix Tshisekedi Azélaki. C'est ainsi qu'il a félicité Madame la ministre des Affaires étrangères, Namusala Oyasali, mais a félicité aussi Jean-Pierre Bemba Gombo. Oh, tout le monde a félicité Nabi, tous les Congolais. Oh, on a le bagalelo jusque là. Moutema Moututo évité, mais Nabando le bango bandakala. Je crois c'est depuis 2004, non 2003, 2023 plutôt. Oh, on a le baki s'il y a des partenaires sincère
envers le président Félix Tshisekedi. Ce Bazami Balé, na Union Sacrée, Jean-Pierre Bemba Zali parmi. J'avais dit ça. Et le lot automoni en pour la République démocratique du Congo, pour faire en sorte que le régime aux alliés à Félix Tshisekedi est koyate, pour que les Congolais bayo qui s'amassent un tel bosso à Rwandais. Et il a invité le jeune et talaba jeune dengue ba adhérer. Le président Félix Tshisekedi sincère qu'il a été toujours à féliciter Jean-Pierre Bemba, à féliciter Marcel Liaou, à féliciter Guy Luando. Vous comprenez? Les amis ont... Non, Bamoussou Bandongi présent le Bakiboé. S'il faut féliciter Batoubaza et Belé à féliciter. Vous comprenez un peu? Déjà, Netsinga, au nom de l'UDPS, Assa Banda déjà pour féliciter la ministre des Affaires étrangères, à féliciter Marcel Liaou. Mais président de l'Union Sacrée. Pour ma féliciter Yoka. Il y a aussi Guy Mwadiamé. Na présidium, il y a Union Sacrée. Na présidium, il y a Union Sacrée. Oui. Na présidium, Union Sacrée. Il a remercié seulement Jean-Pierre Bemba. Équateur. Pourquoi pas Équateur? Parce qu'il a pris ce courage-là. Il y a qu'au quitter sur terrain. Comprenez un peu? À quitter sur terrain. Il ne pouvait jamais parler d'Augustin Kabouya. Augustin Kabouya, bien sûr. Il n'a pas fait ses descentes. Non. Moi, Nabou Tédiché, président AI, a sali descendre sur terrain. Il a mobilisé. Nalobi, Augustin Kabouya a mobilisé. Nalobi, Tézé là. Il n'a pas mobilisé. A mobilisé qui n'a pas quitté sur terrain. Le président a dit les gens qui ont parlé, les gens qui ont mobilisé. Il y a des gens qui ont mobilisé. Guy Luando n'était pas descendu sur terrain, mais il a mené les actions. Vrai ou faux? Marcel Liaou. C'est l'idée. Il a parlé, il a donné sa position et de même aussi Augustin Kabouya. C'est vrai qu'il n'a pas directement descendu sur le terrain pour mobiliser, mais à travers Bamassine politique à Salaki, il a appelé les combattants de partout au Bazali, bas s'enrôler dans la carte armée, et Ngai Oyo, je t'apprends, j'étais à Chikapa les 12 activité na Salamaki, je crois, il fait dans les 17, hein, entre le 15, entre le... Non, et Salamaki les 18, non, le 20. Activité à VPM et Salamaki le 20. Mais au Bisoto Kendai Kosala, tout ça là qui en gros, c'était les 12. Vous voyez? Tout ça là qui en gros, na compte, il y a, en tant que représentant à UDPS, je faisais partie, il y a Bandeko, il y a Conseil national de la jeunesse. J'avais un ordre. J'avais un ordre. Laissez-moi évoluer. J'avais un ordre de mission. Oyobatinda Kinga, en tant que fédéral, il y a UDPS. En tant que Moko Abajon, il y a UDPS. Et quand je suis descendu, je sensibilisais nos bases de l'UDPS. Il y a les images. Il y a les images. Et tu vas voir qu'il y avait plusieurs drapeaux à l'UDPS. Il y avait les combattants de l'UDPS. Il y avait pour te faire comprendre que l'UDPS, tout ça qui est sur le terrain, on a mobilisé. Il y a eu nos drapeaux qui étaient là, il y a eu nos membres qui étaient là, il y a eu même plusieurs jeunes combattants de l'UDPS en tant que Congolais, parce qu'on n'adhère pas dans l'armée en tant que parti politique. Ils étaient des combattants, mais ils ont renoncé à qui combattants na bango, ils ont adhéré à l'UDPS. Et sur Otali na Kinshasa, il y a eu les images qui ont même circulé, il y a eu même la force du progrès de l'UDPS. Combattant à force du progrès, combattant UDPS wana. Le nom bazali sous combattant UDPS parce que bandimi ko s'enrôler ko na kati ya armée. Et si vous voyez presque partout, il y a eu les gens, parce que s'il faudrait parler même de Guy Mwadiamvita aujourd'hui, Guy Mwadiamvita, il est VPM, ministre de la Défense. Ministre de la Défense. Non, j'arrive.
Image ngamona outi na ye. Yo outi na ye ayo kuta biso to bandi yango le 12. On avait enrôlé près de 3000 et quand tu l'es venu le 20, on a atteint au-delà de 5000. Vous comprenez un peu? Mais il est aussi au cadre de l'UDPS. Mais il est ministre. Ouais. Donc, Tozala Kiwana. Donc, c'est pour vous dire que au-delà de ça, Nakati a présidium, il y a Union Sacrée aujourd'hui. À part les présidents. Union Sacrée Bemba. Non, toi qui es dans le Japon, Tozoloba Kokufa. Na peut-être na esprit. Esprit y a les uns les autres. Mais aucune n'angone zananu parce que chef nanu abomi angonyo sauté parce que pour na bomi angonyo c'est photo mona de nouveaux animateurs au bako. Siège d'abord to bakindaka. Depuis ba tiaba drapeau pour de motako pour la zate. Présence ya premier ministre Libanda. Alors, présence il y a premier ministre Libanda et l'autre c'est Pelisinga vraiment makasi. On va remercier d'abord la diaspora parce qu'aujourd'hui, nous devons accepter nous devons accepter aujourd'hui que la diaspora congolaise, s'il y a des insensés, peut-être Batikal na 20%, le col Ketu et consort, mais au moins 80% est vrai Congolais. Bango tout bazali d'accord pour que le Congo change, pour que le régime du Rwanda ait géré les sous-sombo canabisoté et bomabisoté n'engezo bomabiso. Et bah ça là qui va mouvement na bango au peut foutu sur le plan international. Il était important. Je vis même ba jeune oyo batira jamais quoi na Kinshasa. Ba botama na poto ba koli na poto. Mais tellement que les sont des Congolais ma qu'il est gangi. Ils ont parlé. Mamsou ba bundana ta ko ba lingala be ke ba ko kangote. Mais c'est les problèmes du sang. C'est les problèmes du sang. C'est là que nous tirons nos racines. Alors on ne peut pas admettre que Mboka Nabiso ekoufa kaka boye à cause yamo batumoko boye. Et kozwa parole oyo madame la ministre Soumina Azwaki alobi nazo kama batu bazolo ba que on tue. On est en train de faire la chasse au Swahili en RDC et précisément à Kinshasa. Wanana na lobi bongo ezali Senko. Senko oyo ba yebisi biso ke non nanga aza bien. Senko babi ke non nanga aza bien. Mon frère, na lobi to ça non parallélisme. Na école catholique basi ba do tangisa ki Rwanda. Na ambongo apesa ki ba instruction na. Yango na ina yebisa yo eloro moko boy. Na mutu oyo toko eno na hypothèse wana. Na mutu oyo abengani abiso ke non longwa a na linko mona ote. Na mutu oyo abomio na nyama be makasi. Ba ke goma ba visiter pe l'église catholique. Na lobi na mutu oyo abiso abike non longwa awa na lingi ote. Na mutu abiso ke non na mutu oyo abomio pa okufi. Na nyama be makasi. Ngai nazana réponse te bala nani nazama be makasi. Nazana réponse te. Tu no mituna. Kasi toi tu na mituna toi sur la bande. Parce que bango ba lobby que na Kinshasa on est en train de faire la chasse au Swahiliphone. Na Kinshasa bazo bengana comment bisika mon côté na Kinshasa ba bengana ba Swahili ba bike non to telemi na ba Swahili nulle part. Na Kinshasa ba lobby ko tout le 1-23 mututu ana suspect lokola 1-23 a kokota na Kinshasa te. Kinshasa a parlé sur le 1-23. Batouo basala ki ba marche na Katiwana, il y avait plein de Swahili, des Swahiliphones. Si quand nous Senko azolo bako na Congo, on est en train de faire la chasse aux Swahiliphones. Président Sénat. Président Sénat. Président Assemblée, Mouchouaïli. Vice-président. Nakata armée, Bachouaïli Basali. Nakata gouvernement, Bachouaïli Basali. Ministre. Naina Nkoko wana nukunate. Naina Okoma kunate. Mais Nalina Talisa Ekak. Bakino Obatelemaki pendant qu'on la chasse, ils n'ont pas fait la chasse contre le Swahiliphone. Nulle part. Et s'il y a Mouchouaïli qui a été tué parce qu'il est Swahili, c'est Nko Bala qui s'habille sur Mouchouaïli wana.
et ne bisuka nga na loba e amoko oyebi ke lo na autorité na rotumbola te bato te na tumbola nanu awa nga na lingi na tumbola nanu Kosa Mutamba na linga ke fort na sala ke ba défense fort mais Kosa Mutamba azola kabiso trop tala torobe banano bisika o azola kabiso trop Kosa Mutamba awa torobe banana yo pourquoi pas oui parce que biloko bango bazolo ba ona ezali incitation à la haine sans que ba yeba yango to sentir minute na oui bisika to sentir était service ya renseignement maloba oyo c'est quoi lobby bozomona te que bazali instrumentaliser l'instrumentalisation ezali nini faire de sorte que les amis qui sont dans les espaces conquis par le 1-23 bayoka posa ya régime ya Kinshasa te bayoka posa ya koyata na sud nord te ya est baloba que non ah c'est que ba 1-23 ba Swahili baloba pe ki Swahili biso pe to ba Swahili donc c'est que soit toke na kini to toke na mboka oeza baloba ka Swahili te soit toke kuna c'est que ba ko beta biso ba ko mamso ba sala biso mabe ah dans ces cas ces gens-là sont en train de préparer une balkanisation psychologique. Quelle différence entre Senko et catholique? Église catholique, c'est une église au Batouba Kende Bao Sambela. Senko ezali organe moko boye. Hein? Donc ezalaka zela statut na bango e lobarani. Zela définition na ya Senko na ya se wana nde nazoluka nini na yango wana. Ezamo bor moko boye, hein? La société, non, organisation, église yango nanu ezala na statut ASBL. Église yana statut ASBL. Siko Senko ezali lokola ASBL na kati ya ASBL. Babotisi moi structure na bango wana structure moko politique. Na lobi baza structure moko politique. Et moi je me demande parce que tout ce qui est en République démocratique du Congo est régi par le loi. Loi ni loi ezali ko permettre na une ASBL, na une ONG, et soit ascendance sur le loi de la République. Vous voyez aujourd'hui la Senko qui prêche la haine tribale, qui cherche, qui prépare l'espace swahiliphone à une balkanisation. Bazolinga ba même abiso parce que bamoni déjà dans nzela dialogue ko associer le 1-23 na nanga esimba te facha telemeli yango et facha sa beti bango na niveau à libanda ya communauté internationale a beti bango na diplomatie. Il faut voir que ko bacha biso mbutu na kati pour dire que le swahiliphone batika na espace na bango commissaire la moana eza fraction te nabi mais cette incitation à la haine tribale non autorité ya l'état nisi la zone na constant Mutamba ifo kanga bango bala kisabiso donc ba interpeller bango bala kisabiso deux swahilophones oyo babomi na Kinshasa parce qu'ils sont des swahili webi mwana mboka Gista et puis ba bisabiso mukoloni ni Kinshasa sala ki ba marche pour dire que nous allons nous attaquer aux swahili ba bisabiso boza bato quand vous bénéficier Etienne Tshisekedi à photo te Etienne Tshisekedi à monierete premier docteur en droit dans ce pays. Mais comme on a le UDPS au pouvoir, mais comme on a le pouvoir, autorité, il y a l'État. Mon talon à l'État, ça l'a raté. Quand je vois l'église catholique, ils ont la puissance, comme ils sont différents, dans l'église de réveil, comme ils sont différents, dans Babima, comme ils sont différents, dans le premier prophète noir, Simon Kimbangu. Quand on parle de religion dans ce pays, il faut respecter Badi Nabala. Il faut respecter Pascal Mukuna. Il faut respecter Mutombo. Il faut respecter Papa Nabiso, Badi Nabala, Papa Nabiso, Apôtre Mbie, Dieu créateur de Sikatenda. Mais on voit comme si catholique a église moko eza likolo ya église nyonso. Catholique n'a pas de politique. Catholique qui critique les autorités, catholique qui n'a pas de décision, m'embêter à même d'éducation, catholique qui a notre sa collecte des fonds. Tout le monde est ministre. Mais on a catholique à le bon côté. Gratuité, enseignement, catholique à le bon côté.
catholique à quel gomme balali même hôtel na mouna mais tu dis catholique bazala na ba couvent mais ce qui gomme ezala qui bien pourquoi abechola ali na couvent te nazolo banayo eloko moko ndeko nanga batuana basi ba pengwa basi ba bunga batata ba mamelo te na lobi boye bandeko wana hein mukeba ambongo sholi basi ba bunga nzela ce sont les serviteurs des ventres ba pesa ki bango mission ya ko prendre le Congo en otage. Maintenant Félix Tshisekedi a déboulonné bango. Tandenge ba ke ndoko sabatu mususu non eza initiative président sepela ki nango président sepela une initiative na bango te président pa bengisa ki bango te bango moko ba luki audience c'est pas Fachi abiso na boy ko yamba bango ba loba keno na kanda na bango Fachi pa simbisi bango touche ayambi bango bolobi nini ote toari kota la bona ba OK ça va nini kasote au moniteur na makanisi gewo ndenge zo kendele tolingi to sangisa batu nyonso na niveau ya cohésion nationale bona OK pas de problème likanisi na bino eza bien hein bon ça va te abi ou te likanisi na bango eza bien bien na yoki bino kasi bon ça va pas de problème OK na bino après si bango na transport bakei vous comprenez un peu après si bango na transport bakei mais bango siko bakei Kabila lobaka te Kabila lobi te Kabila obi elo lobi si Kabila ezani président en vie sénateur en vie nelelo oyo moto aloba à bientôt batulokola bashole batulokola mbongo batulokola mukeba kolobaka Kabila lobi les gens ne peuvent plus jamais parler parce que quand Augustin Kabila lobaka que non Kabila c'est lui qui patronne l'AFC. Parce que tu vas comprendre nuance, il y a AFC dans 1-23 T. AFC est botami sikoyo, bimisi AFC sikoyo, mais AFC est allié M23. Voilà, donc M23 bis. Parce que M23 le loba tubabo ça n'arrivera CNDP. CNDP ça la RCD mixé. C'est un RDC mixé et Zalaka AFDL. Donc, ils ont continuité pour n'abattre en otage. Ce qu'on a senti que toi aussi, tu coincé qui n'a pas connu sur salaki à Nairobi, tu coincé 1-23, n'ebaye ko bimisa nanga pour n'abat bimisa le rôle un Congolais qui se soulève maintenant contre le régime. Pourquoi? Parce que Corneille Nanga a participé à une élection. Or, Corneille Nanga n'a jamais été Congolais. Il s'est fait Congolais na COP au bango babeta na bakanga. Nous avons aussi un député national. Mais na zo banante a babeta ba COP wana nde ba pesa kiye. Et tant ou ba senti que nous simbité nde Kabila siko atali mutu nini o bat baroza na facilité à kondima. Il faut ça mutu asi a anima ba institution. Nde ba ekozwa nanga. Ba simbisi touche wana AFC. Mais dernièrement M23 ba signaka document ba ebisi na nanga oloba isusto no ya M23 na AFC non afandaka banda isu kolobate ba nga ba sa so ba jeune et l'obelia Kabila c'est parce que Kabila a senti que non ba toucher M23 et puis là les gens qui apprécient Kabila aujourd'hui Gambela Zolanda nalobi Gambela Zolanda ngai aya na droit de réponse nalobi Shadari est-ce qu'on peut nous intimider Manix Sekimba nalobi na bango boye Kambere Shadari s'ils sont sincères Baïbisa biso déclaration au Kabila a sali lorsque Goma est tombé, lorsqu'on a tué des Congolais à Goma. Lorsque Bukavu est tombé, lorsqu'on a tué des Congolais à Bukavu, Kabila n'a pas parlé. Mais lorsque Félix Tshisekedi a dit que je ne négocie pas avec le 1-23, Kabila a dit pour que non, la crise ici n'obtiendra jamais des solutions militaires. Il va falloir qu'il y ait des solutions politiques. Il faut qu'on négocie dans le 1-23 parce que les alliés revendications à Congolais. J'arrive. Parce que les alliés revendications à Congolais. Aujourd'hui, Kabila nous dit que le 1-23 les alliés Congolais. Abi Miselam sur discours il y a 2012, il y a 2013 où Kabila, je crois c'était soit au Katanga là-bas, Ezaki na Katanga ou soit na Nord Kivu, na Nord Kivu. Azolo bakeno erreur auto salaki yako partisan na ba 1-23 oh ezali soutenu na ba Rwandais lelo c'est le Rwanda qui est derrière ça. Toko sala gaso erreur wana te je vous demande pardon. C'est Kabila qui a dit ça non? Et Kabila nga mona biso lokola moi ba zoba na ye moko boye. Donc lelo oyo baza coincé na ba niveau nyonso. Kabila les Congolais babomi bango 10 000 Congolais na Goma Kabila lobité. Babomi na Bukavu alobité. Goma ekwai alobité. Mais baboy ko négocier.
Mais comme docteur, et puis sanctionner docteur en thèse ni Kabila discours thèse ni Kabila a préparé Kabila a préparé thèse ni Kabila a eu la chance le repamba na mboka na biso oyo nda monisco ba congolais auto comme lelo mon frère au moni biso tangu Kabila musée à Koti na ba Joseph Kabila ba ju pouvoir on était encore de petits tangu musée à Koti on était encore des mineurs. Mais le 20 ans au Kabila passé, na gestion en Boka Nabiso, près de 30 ans au Bazo Kende Banda 1997, na Boka Nabiso, tu as déjà expérience, tu colli. Toko Samate. Cette jeunesse qui a été sacrifiée par Moussé Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, se récupère aujourd'hui la jeunesse là. Tout ça qu'on s'est récupéré, puis tout ça destin à biso na maboko. Vous ne voyez pas comment les jeunes adhèrent dans l'armée? Mais tant qu'on a goma baozo ba jeune makas ba jeune babo, ils ont tué des jeunes hier parce qu'ils ont refusé d'aller. Et je dirais à ces jeunes là au kende biska tout boyo kangai. Tu as dit que ba kanga bino na makasi, allez-y. Ba kanga bino na makasi, allez-y. Mais tant qu'on simba munduki, mutali bozo zo banda roboma, o ya rolo na makasi wana. Merci Mani Sekembolo, je pense que notre Souki, et merci à mon amboka Didier, je pense qu'il y a notre débordé ma casse, mais bon comprendre quand même, moi amboka Gustave, ça fait longtemps. Quand nous avons à Gustave à rassemblement, nous avons à Gustave et à Monseigneur Moulumba, Mama Chika, Nzamba Bate la Bango. Je me rappelle à l'époque que vous avez un droit d'RT pour bien relève lobby. Aujourd'hui, il n'y a pas de Mama Chika, il n'y a pas de Monseigneur Moulumba. Mais bisous de Penda relève, ça dit prophétie naïe et Kokisami. Le coup Moutolongonia, Oyomoni Baili à Kassai, il accompagné VPM partout. Père Moni Penda, gouverneur Yalomami, on était avec lui à Kabinda, Ngandajika, Moneditu. Nous, nous avons élu Penda vrai. Tomoni Kananga, Kasai Central, Tomoni Lomami, Tomoni Moneditu, Tomoni Mbujumai, parce qu'ils mangent, ils ont encore, ils ont la boïka ba photo. L'homme n'a pas ba image. En tout cas, en tant que Moïse IDPS. Non, non, en tant que Moïse IDPS, oui, na pesi longonia, na ba élu na biso nyonso, yango na biso que non, l'UDPS a participé dans cette activité, mais ce n'est pas le CG Kabouya qui a participé directement. Il a donné des orientations. On s'est fait accompagner avec l'honorable junior Serge Loukadi. Il était là aussi, na niveau ya Chikapa. C'est l'un des élus aussi à Chikapa. Et il y avait aussi d'autres députés. Namoni, na Lomami, Namoni, na Sankuru Kuna, Namoni, Ndeko Eliezer Tamboué, bien qu'il n'ait pas de l'UDPS, mais en tant que Eli, un allié de taille, il a participé. Et Namoni, bah, élu, Nabiso Belé à l'UDPS, donc, na Pessi Kaka, bah, félicitations Belé. Le secrétaire général Augustin Kabouya, parce que le mot d'ordre a été respecté aujourd'hui et nous avons aussi adhéré beaucoup des jeunes Congolais au sein de l'armée seulement parce que aussi le CG Kabouya avait dit. Merci. Plus 243 83 40 77 337. Gustave Lutumba. Merci notre moi puis là je dis merci à Manik Sekembolo, pourquoi pas Didier Kikou, Amon Sulubaki, Tokono Tokendaki et Belé, là je dis merci à mon akolo Lupango, Ndeko Eliezer, pourquoi Ndeko Silakati? Qui député Silaka, mais qui Ndeko et Silakati. Mais Sengoza à cause na patron to Yaya, to notable Moko Eliezer Tambwe, partout à l'équipe, na base à Kenon même VPM Moko à Sepeli. Mais dans le temps où on a VPM, j'ai retenu 2 ou 3 choses. Tant que comme il m'a dit, token école à Tanga, il a présenté ma collègue Naï. Père en dehors un chic, après si témoignage à balle, token peut n'atterrir à balle de Bouzomon. Tolongo wana, aïe dans village, ndako ya baboti naïe bateka yango, mais tant on zamba tombo lié pour na kombo à papa na maman eli moité, à sombi yango, pe atongi. Pe aussi, na moni valeur ya UDPS, na mukongo tone longi, ya VPM, ministre de la Défense. J'ai senti, bah il mange, ya Etienne Tshisekedi, na moni moniere ya Didon, c'est à 2011.
Namoni elongi ya 2011. On sentit que oui, elongi tonzo toto makila na c'est l'IDPS. Partout à Zoleka, na senti le lenge UDPS, ndenga za penda tisekediste, ndebo kesi na ina ba mususu. Pena dédié élément oyo, na ba élu ya UDPS, ba élu vrai, o bazana besoin ya ko kango la pasi ya be électeur na bango. Le roi la télévision za radio te binomoko bolanda. Il fallait d'abord, en tant que ministre de la Défense nationale et ancien combattant, porter le message du commandant suprême, président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, auprès du peuple congolais, de la population congolaise. Et c'est ce qui a été fait. Nous avons fait les 5 provinces qui constituent l'espace Grand Kasaï. Et la semaine prochaine, qui commence dès demain, nous devons faire le Grand Bandundu et en même temps entamer une grande partie du Congo central. Voilà notre mission qui nous a été confiée par le commandant suprême. Je n'ai pas attendu le mot d'ordre. Dès qu'il a prononcé son discours, j'ai pris ma responsabilité pour sensibiliser, conscientiser notre jeunesse, les parents, les notables de chaque coin et recoin, et nous avons été très bien accueillis avec la délégation qui m'a accompagné des députés nationaux et ainsi que les provinciaux. Mais na dédié élément oyo na ba élu vrai au moment derrière VPM ya défense na moment mboki ezo zika e bango bandimi kozala wana pena feste Pepe Mosso aza le seul politicien, il se trouve président de l'Assemblée. Matinda mwana na police. Pe azo mata pete na lolenge armée ezo tala ba critère. Président Mosso, président de l'Assemblée, il a sa deuxième vice, mais mwana na ye aza policier. Maintenant bato ba tondisi ki jesa na bandako. Mais bana bango baza même na cellule la parti na été. Ban na ye bazo ye kolata politique te mais ba banque tondi na bozui ya ba congolais moto bakundaka na mbongo azate na lukuta pena ko teka mboka bako somba yo na prix nini oko mata avion ko kita mais tellement za na valeur te ato matina business bako tika ko respecter o te boleki bisoka na kikala. Gustave, l'équipe sera na kikala. L'équipe sera na kikala. Surtout l'équipe bango na ba valeur. L'équipe on a valeur. Alors bien. Merci beaucoup. L'équipe sera na kikala. Biso l'équipe na valeur. To l'équipe bango na ba valeur. Si. Je dis encore merci na président Grand Kasaï, sénateur honoraire Denis Kambay. Na poids oyo, na âge oyo, mais Denis Kambay a accompagné VPM, ministre de la Défense partout. Pour ma belende zobela. Bon, nous avons une énergie. Car on n'est pas président. Na mama mboka babenga moto beau frère te. Na mama mboka basara ba aventure te. Merci. Milelo ya bangula na bula Yesu. Eske zoyoka. Makila etangi pe mingi na Kongo. Eske zomona. Basali na yo papa otali wapi sacrifice ya lolenge nini ya papa lo bato sala Congo toleli pe mingili Congo kimela eza wapi